apesi bino bambote ebele bambote ebele bambote ebele bambote ebele bambote ebele bipai binso bozwami ya bino ndeko Google. Alors bandeko nalingi to solola mwa moke to solola mwa moke na meka kopesa bino compte rendu ya makambo nyonso ebandi koleka lelo na yo arena depuis le matin parce que moi-même j'étais là eza masolo te ko babetelinga masolo. Je suis allé voir la police na ansi bo landaki babilini musu na kati on a keko solana ba société wana ya sécurité surprise ko tuna kuta na mwana mai moko bwe na yebi ndeko na biso congolais yé pas parmi bato wana bazana kati ya sécurité ezana bandibu ezana ba ivoirien ezana ba tebelo total baza 30 donc na 30 wana ezo sala rola deux sociétés oyo basangani po esa la sécurité ya Fally Ipupa. Alors sécurité ezana nini omoni yu arena ezana 4 sorties 4 entrées. Bakangi 3 sorties, 3 entrées. Batiki entrée moko ya sortie ya bouche, ya métro, ya défense. Ne batiki soko bimila libulu ya métro, auquel liboso aux yeux droite, tout droit. Bati ba sécurité ya ferraille pour monter kende gauche itazonga droite ité. Alors il semblerait, nga solina la police to discuter kutuna bango. Il semblerait ba ina besoin parce que na somba et moi fast food moko boye hamburger na bon na milela ki on vete. Na ba ibo so na siso sa la vidéo na nga na woti loko na monoko parce que j'avais faim. Parce que na kendaki ne restaurant pour na lia mais na tali air na bino na olia ka chemin faisant na to lo ba na français na biso à Paris à Wanzela nzela na olia chemin faisant. Alors tant on a commis on a ba bisinga bi ah non non oko kota boyete katana vidéo anozo sala na kamati vidéo na kati o nini ana sanga bi no ya damas nanga o oye concert nga bi nga na kota ka kutu concert ça m'intéresse pas na inde ko so ba image ya makamu nyonso ko leka lelo entre ba combattant na ba fan ya Fally Ipupa. Abi bon désolé en vrai dire vraiment mo beko uti na ministère ya intérieur que muto akokoma awo moni bisiko okomi ezaka muto azana ticket omwika bisiko telemi wana donc kuna kutolinga komi kotate yo sala ningi no ngala binonga na analyste na chaîne moko ya munene donc be image oyo eza vraiment hyper important pour nga s'il vous plaît botiga nga sala musala accordez-moi quelques minutes na okenanga bien on vous accorde quelques minutes mais eba ke awa na couloir auto salia pokota il faut zana ticket. Parce que tu as dit qu'il y a la guerre entre les opposants congolais et l'artiste Fally Ipupa. Donc, Makamou est outil la présidence de la République. Donc, tu as sous une loi, ce qui est non, sous le haut patronat de la République française, M. Macron. De tout ça, sécurité moko assez spéciale. On est au nombre de 20. Au moni, tout ça 20 policiers. Mais ngonga moko, bakoya suebele, il faut tokoma plus ou moins 100 policiers. Alors, tout ça, libre. Avant Kota, d'abord, yo, aux en règle. Oui, je suis en règle. Est-ce que tu peux nous donner tes papiers? La bimisi permis, n'a pas si permis. Non, 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 carte de résidence. Oh, yo, sous mon amour, on a permis à une carte de résidence. Qui dit permis, qui dit carte de résidence? Bon, les misara, mon cœur, non, mais la moi, maï. Alors, na pesi ba on permis de conduire, bino carte à résidence na bino na tiki on la voiture on attend boula na ngote. Ba tali ba beti na moi appareil mo bazaki na ngo. Ba bi bon. To moni déjà adresse na yo makamunion so bisko zo vendre adresse à liboso na adresse ou to changer, c'est bon. Alors monsieur on te laisse 10 minutes au bimana enclos oyo parce que ah ezaka batu bazana ticket moto parce que tozo ko éviter des ordres que mota kufawa. Alors bon moni côté soko leki autoroute na ngambo kuna entrée ya boy eza ko kangam entrée zaka moko soko bimina libulu ya RRA o mati ba marche wana o komona basali ba payote bazoteka biloko ya Noël
na droite na yo zwango tout droit ti na yo arena première barrière au kokuta nango eza ya batamakasi o balobagi mais en réalité za batamakasi te zali société ya sécurité bato batele maganese na ba supermarché voilà bata sécurité bango mutu basawana baza kosenga ni billet ni mukanda bazo salaka sécurité ke désordre ezala te bato bakota moko moko batangani baza na bango oyo balobaki wana te. Deuxième barrière eza barrière à la police. La police est là, la police est tout na moto billet na titre de séjour. Bon, na moni moi 2-3 filles ba utaki Londres, ba lobi ke bango ba vanda kawate, baza na titre de séjour ya France té, ba uti Londres. Ba laksi ba billet ba leki. Mais bandanga na télémaki wana ti 15h30 na tikale ko mona 10 personnes té na habité na simana nga bwenenge parce que na zongi na vive aller pour na utuzo wa problème na kati ndako mwana azo sala patinage na salle moko ezalaki awa sali entorse ko bukana donc na yawo na zongi soki te na ngana salaka kuna ti événement ngoko banda marche ba combattant linge ko ya ba combattant ba koti ba revendiquer ba droit na bango ti makambo ngoko manenga ko koma mais malheureusement ba nekolanga na lakaki bino ke na osala wana ti na suka molongo na laksa bino bilili nga banga mutu te nga oyiwe ntimide nga teke so okomi akokufa ngane na okoma kutu bisika na zoka ke okomi okokufa bisika nga na linga kokoma yango wana nga so ozoloba so wena obeta yo bisika nga na koyande yango wana nga na nde ngwana balobaki mingi kwa kotia makolo akobuka na mbanga nga na komi wana na kepeti kuna pour vous dire que mangungu elonga te biso wa bata mangungu te na komiti na salle na zoyoka balance ne bazo sala balance na 4 teng teng boum boum micro droite micro 5 na zoyoka libanda nga na komiti liboso ya porte ne na telema ili liboso ya porte wana bato ba koti na misu nanga baleki 5 te. Alors ndenge la police a sali couloir moko bato nanu ba koti te nga on a regretté que ceux qui va combattre déjà basaraki déjà pré wana ba bandaki déjà sitting wana banga ba barriga ka bouche ya train parce que sortir zaka moko entrer zaka moko balinga ba barriga ka bouche ya train bon nga na pesa ba instruction mais omoni na combat ezaka loko combat ezaka loko moko émotion ezaka na lilobate ke tolanda liloba mwana maite ezaka émotion ezubino nyonso bokeeli nango. Mais na vrai boule ce qui toyaki bien avant tonga to fermer ka bouche à métro muta kota na kati ya défense te et sili masolo sili nango botikeli fali pupa salle na yeye moko na ba musicien na ye mais na ebike pour le moment batuna baleki santé bao bazo ya nanu baleki santé sauf que na mona mo ba famille moko uti Londres balala ki na hôtel pembeni wana bangonde bazaki fuma na art. Bon voilà bah nous visite à Paris bah mon à Paris té baso kanga ba photo il faut bah mon appel fali buena bwe. Alors les gars ngana na mbongo na roko tata 10 000 concerts na année na sana nyonso esala mutu ke asepela bilamba ba sapatu mutuka mbongo oyo ko sala ke mutu asepela mais pourquoi je le fais pas? Pour aller na sala ngote boka si bino na biso to différent et ça te mutunde za différent toujours kanisa ndenge mogote toujours kanisa ndenge mogote ngana na mbongo na bokota ba concert nyonso même ba concert so ke beti ata 1000 € na futa 1000 € na côté concert mais pourquoi je le fais pas? Donc voilà nga elo ngana songeli nagazi mamna lobi batebele ba comprendre parce que français lo ba na France na français lo ba na Belgique et ça un peu na ba mots un peu différents, il y a des mots différents na bi moi na nga sali en torse c'est-à-dire à Bukani nga go tuté na ira musika batindeli ngai vidéo abiate loin là voilà utiki bana na salle bango moko tala likambo na sima. Alors babilo ba boeza ba signe ma beso mbila ye ba assistance sociale ba ye oh voilà. Et comme assistance, en personne en danger, donc enfants abandonnés, makambebele, assistance sociale, poussa kaka
ba famille ya bato epanzana bana bakende koboko amana ba famille ya pasi bazana bolingwa tata na bango te mama na bango te. Alors ya omona wana na demaraki mutuka rapide na zongi 1h30 minutes na sai na nzela na zongi rapide na récupérer na hôpital na ina na ndako sava. Mais siko na wolo bateke na moto moko bezo sala na motema na zonga ka yu arena motema na ngeza ka moto ke no bo voilà siko kimi ekoti na palais na démarrer sous karna kele. Mais na obima irresponsable na obima papa zoba. Ah, moi na uti ne sika pasi yo papa ye oui geste sali ton ndimi yango mais ndeni ozozonga su na komba. Donc voilà pour ngai komba esuki wana esuki wana teke na komi na longwe na kombate pour na lelo na suki wana na vanda na ba petit na pesa bango affection na batela bango ba mona vraiment que oui malgré tout et ça mina absence na nga mais papa za wana nya ebite so na lobi ma baby sika wana. Donc na ebite bisika wana soki na lobi mabe. Vous imaginez que na longwa inda ko 8h. Na bimenda ko 8h na meli même café te. Nga na bimai parler 8h na meli même café te. Na zwi nzela na ba embouteillage wana na ba bouchon et salinga lola 1h40 minutes pona koma aller à pamba pona koma ti défense. Donc les gars beaucoup na nengate na sali union c'est zalaki na possession na ngai tina koma na niveau wana. Bon voilà. Bandeko yo bazo continuer combat na pesi binoga courage. Bon, on a évité moi quelques 2, 3, 4, 5 personnes to bengana na ba position na bango na pesa bango pe makanisi na ngao ninga na zo kanisa ninga na fandi boy na bana. Donc voilà. Voilà, l'homme propose, Dieu dispose. Nansi na lagi déterminé. Alors, Dan Padrino alobi ke aibisaki bino ke mwana poto moko ta ko kende na Congo pour na ko libérer Congo. Ah, tu te trompes hein? Ndebonanga. Tu te trompes. Wana ozolo bana sima ordinateur na sima téléphone ozo sala ba commentaire. Hein? Tala. Omoni Sali. Oh lelo alinga koma député na Kinshasa. Reste Congo, mes 2 témoins sont là. Ba témoins mi balé baza wana po yo zo koma na sima ordinateur, ozo koma na clavier, ozo ke lenga osala commentaire. Tuna bango mi balé Reste Congo. Na Sali. Oyo aza moto ya RCK alinga koma député na Congo. Paul Kagame a eu ko présenter bango nouveau système ya fibre optique oyo bazalaki nango en liaison na Kenya. Ils allaient na salle à UNESCO à Paris. Il y a eu plus ou moins 2000 Rwandais Tutsi. Et il y a eu plus ou moins 400 Rwandais Hutu qui s'opposaient à l'arrivée à Paul Kagame. Biso tuzaki 12. Nous les combattants. Tokena combat ya makofi. 12 combattants plus 300 Hutu wana contre 2000 Tutsi. Et je perdis ma jambe. Na tambolaki na béquille pendant 3 mois. Donc ce qu'on a besoin ozo kanza pena ke nenge na makaboye na ketumba na ko kende pe na zongite na ko kende pe boye na zongite na kufi pe bisika na kei. Donc mon a ngweza jeter au na clavier na yo et tu écris des bobards ozo koma bloko mo pone lengi ozo kanza combat soki nini combat eza bitumba pe makofi te pour te dire mais moi je me suis battu plusieurs fois na bunda ba bitumba makofi il y a plusieurs fois na kati ya combat. Ba combattant o bakei kuna oyebi ba uti wapi marche o bazo sala wana ko beta makolo ba uti musika bazana 1 heure de temps ya nzela po bakoma na U arena bakoma na défense 1 heure de temps na ba drapeau baza ko yemba kala mingi te ba otindela nga ba image na otela bino combat eza nembo kanisa te ba combattant basina mibali malile eza libanda na défense sala inga logola 8 degrés Celsius malili
Et ça, non, Dan Pedro, na pesi kaka exemple, na pesi exemple par rapport à quoi ya commentaire na yo. Tant on lobeli ba combattant, on lobeli ba combattant nyonso. On lobeli combattant moko te, on lobeli ngaite, on lobeli ba combattant nyonso. Ya on a pesi kaka exemple que makanisi no yo za la peine batu mususu. Ba o kanisa vraiment que ba combattant ba ko sala eloko moté. Non, ce sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des moudjahidines ou baroyana bombe moko ba beti bato bakufi kimi ekoti. Non, so bokeli na ngona nengwana parce que loko bazela na biso yango wana. Ba yoka ke 2-3 personnes bakufa ki banani babomi bango ba combattant ba déclarer biso groupe terroriste. Alors ceux qui ont commis déjà groupe terroriste, masolo esili, Mungu na gagné. Mungu na gagné. Donc fait des routes ezali, il y a sitting makamunyoso. Ngana obenga pe bana mai na pesa bango ba makanisi nanga parce que na minute on est na boy to komi erne to komi à peu près 17h30 so na bina longwa to koma 10 na koma kuna 20h à peu près so na bin na minute on nenge parce que ça heure de pointe so na bina démarrer mon to kona zonga yu arena na koma à peu près 20h pour concert on est au banda 18h kala minute dans 30 minutes et si les 21h. Et ça concert et après-midi. Et ça y a boutouté. Vous comprenez? Donc, bon meeting ça m'a bien noté. De toute façon, na okatana nos vidéos, na zarana na lien na bana mayo bazakuna. Na ibara position na bango, na pesa rapé makanisi. Na pesa rapé makanisi. Au moins ba ticket nanga on a côté la na métro pour na bimaguna ba ticket yango. Donc, c'est pas bien. Les milliers moko d'abord, ils ont bien été. Attends, tu prends un concert, les milliers moko boyebi, ils ont déjà bien été. Bokende na bino kuna ilo moko ezate, bo fraudete. Baso peksa mututa kende liboso ayo arena. Donc, na ozonge la bino moko, so ina zuba nouvelle ya kitoko. Na baningo bazana terrain na tout na bango so ba komi déjà na yo arena to bazana na nzela makambe bele. Donc so na zala kuna na ngana zala muto azana ba information nyonso sur le terrain ou azo livrer bino ba o monika ndenge na longwe kuna mbala moko contact e katali. Donc nzamba sunga mutami balya misato azala sur le terrain to zala ne a liaison comme ça na repesa bino ba donc ne na ebisi bino entrer ba sali moko. Soko bimi na bouche de métro droite na yo parce qu'en vrai dire ngana na kota na zarana ngana bilenge ba concert na salle moko te ya poto ngasi na kota concert ezate d'ailleurs tant na komi kuna na se perdre écoute parce que nga défense na kenanga nga pona ba shopping nanga moi ba shopping na ke pe ba blogo nanga maison igobo se ya wana na suka kawana na matana no tena no luka sala concert ezate lelo tant na komi wana na se perdre heureusement na moni jomo kwa ivoirien na tuni direction kutu ya defi ya URN ezap abisinga kitaka kazwa droite na bosa yana na ngangwa donc akota na blogo wana te na sala suna ba sentiment wana te ba vie wana ya bilengi wana nga esesilanga na ndenga mabete ke na zana nga moto esenga na vivre menga gu wana vraiment esesilanga franchement ba gu wana esesilanga mais na moni bato moi bato belé bazobeta ba masolo ato ke ne concert ça vous regarde bandeko boke na bino ko sepela mais so ke sepela ba bengi oka na butona ba biso ke mamano akufi na Congo ba viola kiye na si yo moko mokolo wana ko yina makamba ba concert wana ko yina na ba musicien owa ko comprendre ce que place ba combattre la wana pona nini to ba nyamate voilà on a ngina ngwa muke ya ngwana na pesi bino ingeta